Saki Olingi Atala émission Yakambangu Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala to give them the message they babomi esprit o babengi pan-africaniste and they kill all those spirits they calling for helping. Afrique du Sud and South Africa c'est bon lelo today ebomi o babengi unité nationale they kill those they call like a united. sinti ngoto nyeto sala lobby The city where we plan to go. tellement que biso toza bana ya o babengi le père de la non-violence Etienne Tshisekedi. We are the kid of Tshisekedi. elingai kozala neti na Nigeria te ya ba o balobi ba pillage. That's not supposed to be like in Nigeria. elingai kozala oyo balobi dans la non-violence de manière pacifique. That's supposed to be that the real thing to help those people. Mais les ennemis du président And the enemy of the president, bazui raison ya koloba ke il y a investiture ya gouvernement. they take a reason, they say, oh, those ones for government. Au moment où bandeko na biso baza na ba situation difficile. On the moment, how people, our friends, they are killing and they're suffering. J'informe l'opinion, UDPS viva. Viva! That's why I'm giving those message. Même ndenge balobi ke ba interdire. Even they say they don't want it. L'armée de Baptiste Tshisekedi c'est dans une décision ya suka ya koyoka interdiction na bango wana ti. Army of Tshisekedi, they say they didn't hear those reasons. Tozela tokoma lobi We have to wait for tomorrow. nde tokopesa bino position We will give you guys the position. soki tokosala te lokola bango balobi tosala te If we cannot do that like the way they say, we cannot do it. to tokosala. Or we have to do it. Le problème qu'il y a c'est quoi? The problem is, Je remercie Joyce Malema, I give thanks to Joyce Malema. l'un des combattants de la liberté. It's one of combatants on the liberty. Oyo quand même ayebisi batu mwindu It's one of the people say to the ke black makambo bozo sala people, and those one you are doing, eza normal te. it's not good. Mobutu na tribunal na tribunal Nations Unies And Mobutu, when they passed away, alobela Afrique du Sud has already said it for South Africa. aloba He said, lelo basali makambo abo. and today look what they are doing. Nayebisi peuple congolais I told the Congolese people, toza peuple tosibir tobimi ba victime na Brazzaville lelo sur Afrique du Sud en Angola partout. we are the people, we are a victim in Angola, in the South Africa, in the Brazzaville. Soki to répondaka te If you are not answering, eza o babengi grandeur. because we are big more than them. Mais toza touché tozokabola pasi na bandeko Afrique. And we are suffering now, and we're sharing the suffering with the South African people. Na moment tozali koloba, And at this moment, nous avons pris le courage de dire ça. we don't have like encouragement to say. Bino bato bozolinga tout moment tozolinga tosala action pour nous soutenir président. For those that don't want to tell us like what we have to do to give a switching of the president, Boyeba ke you have to know mokolo mususu one day bokomema ngambo. we have to take that responsibility. Bakoakize bino They will accuse you guys. ke bozao ba responsable ya mort d'un combattant. You have like a responsible to those people they are suffering right now. Na moment oyo And at that moment, message oyo tozali kopesa and that message we give you, nakosenga bino botelema 1 minute de silence mpona bato oyo tu bakufi na Afrique. I ask you guys to stand there for one moment of silence.
C'est le combat politique. Ambassadeur il y a Congo. L'Afrique du Sud a zone nié Makambuke Babomi Bakongo. Bonanga, République démocratique du Congo, et Sengeli, Koutou et Katata coopération. Na Afrique du Sud. Tomesa na Bama Tembeli. Bonanga. La saliso Nyamande. UDPS FIFA. Viva! Opinion yoki. Nazui initiative. Yakosala Obabengi. Sitting. Gouverneur à ville. A commis lettre. On a Kolobagi. Mais c'est Moukoko. Suite na ba désordre. Okoyoko Salate. Mais réponse est que Nandimi na nous oui, na pesi na nous réponse tout. Et ça de vendredi oyo na lobaki toko mangona de toko yeba soki toko sala. Armée des bâtisseurs tisseredistes. Et ça, association à caractère politico-social. Na katia tozala ba mama veille. Boyebi bien nazana obabengi volonté politique. Et belé bayebi honnêteté na ngai que ceux qui va pèser loko pesa combattant na komisa. Tozana obabengi projet ya eloko moko oyo nakanisaka. Au lieu de ça, ba social-démocrate ou ba socialiste, il y a slogan. Tout ça, un projet et le banque du progrès social. Les alliés banque, les alliés moziki, pour na commis sunga entre bana yaya titi. Nayango. Nazo senga au lieu que etika la projet. Tout chango déjà na obabengi misi. Na sengi appel na batu nyonso babandai ko contacter nga siko po na banque anezani. Na ko senga na mama Denise. Ba ko s'organiser na niveau ya obabengi ba mama. Ba ko pesa ngai kombo ya di mama. Nazo senga na o babengi ba Congolais bazana boni. To bandana on a dit maman. C'est-à-dire to pesa bango ata o balobi ata $150, $150. Pour dans 3 mois bazongi ça ata $200. Les alliés balobi $1,500 nde naza nango besoin. Pour appeler ça 10 maman veille et kata makala. Bino nyonso bozolanda ngai à travers mon... C'est ça le socialisme. C'est ça le socialisme. Soko pesi o sepeli totanga kombo na yo, tokotanga ngo po to remercier. Soki po lobi ke totanga kombo na ote, tokobomba pe kombo na yo. Na ko sepela na telebisa bango, bokomona ndenge na kopesa bango ndenge botinda mbongo pona ba combattant sous na pesa bango na ba parlement. Il est pesa FIFA. Viva! Na yango
Nazo senga beaucoup plus na ba membre ABT. Esprit à travail. Ba comité, il y a ba commune. Il faut beau travailler. Tozo kende bien. Ba comité, tozo kende bien. Na Kinshasa toza déjà sur 22 communes. Na Katanga tozali. Na Équateur toza o babengi super implanté. Na Matadi tozali pe na Mwanda tozali. Na Bukavu ba contact ezwamaki. Mais tous objectifs na biso ezala o babengi l'avenir c'est maintenant. ABT. ABT. L'avenir c'est maintenant. L'avenir c'est maintenant, c'est-à-dire fatigué. Il faut tout bandada pour préparer l'amour. Travail, il fait ça là. Bah, il peut être disponible à niveau étranger. Pour représenter ABT à niveau étranger, beaucoup qui peut vous contacter dans le numéro là. Plus 243 85 0 84 65 55. Nauti kolobela makambu ya banque du progrès social. Madame Véro alaki na o babengi trésorière ya ABT na permité a commis au balobi secrétaire permanente na banque au balobi ya progrès social. Mama Bibiche na moni azate yende a commis au balobi trésorière principale. Bobete ya ba maboko atabasa. Na permité Véro alongwe na caisse yenda ko s'occuper na makambo etali ko salisana entre biso. Mais Mama Bibiche yende akosimba makambo ya na ba membre ya comité national. Eza mawa trop ozala membre oza likolo abatu. Mais na quartier na ovandaka. Oza incapable même ya ko sensibiliser 20 personnes pour benganga na ya ko betela ba oni solo ya ABT. Nazota la rendement. Ko kamwa te tongo mo soki otangi omoni na tangi na papier ki zonga na base. Pour nazo mona yo oza lokwa musicien na kati orchestre ayaka jamais na ba bengi nzembwasi. Il faut tout comme à force. À part Mama Bibiche, ou la commis trésorière principale, na Véro, Monsieur Alvin Kashima, hier Azao balobi porte-parole Nangai, ya ABTT mais Yangai. Alvin a côté les mabo BT. Na ABT, nazo observé. C'est-à-dire Moutousso yepe aye sika, natali salaire na ye. Natali pe salaire na yo. Kolobate ke ifa ou me la pona matisa e pona ana besoin pe ya bato makasi ba rompe me ya police. UDPS viva. Viva. Blaise Yaka. Dekata. Waganda. UDPS viva. Viva. Nalingai na lobelo komoko na uti kolobangwa. ABT za mouvement politico-social. Ndeko na biso Blaise aza secrétaire permanent adjoint à sécurité na kati ABT.
nazo encadré pe abanda koloba comme ba communicateur attaquant de pointe azana problème moko zo tungisa ye il fallait sala makambo libala ya mwasi na ye wakanda ebandi kotungisa ye mwa mingi akesenga bato ya FCC Mbongo akesenga bato ya FCC Mbongo na lancele appel na bino bato abete obozo yokanga tokanisa ata na ndenge nini tokosunga ata na nzu asomba ata nzungu ya mafani na bino mpe oyo boyoka ngai oyo bolingaka bato basente te bokoki mpe kobenga na nimero na nga mpo tosunga ye. Merci beaucoup. C'est ça le solidarisme Tshisekedi atikela biso. Tshisekedi abandaki kobenga ngo kutu chaîne de solidarité. Tobosana makambo wana mpona balobi monopafisi Bukoko Nganga IDPS viva viva. Mariage ya FCC cash eza mariage ya Angelou na Marabu bomona inde babundaki yo mutu otyaka na nga te nga makambo nalobaka eza Tshisekedi mutu apesanga na mariage kaka bobundi deja ebongo na ndako eza nde na bareunion gouvernement mariage wana na continue kobeta sete ekosimba te eza nde tolinga osangisa lumière na molimo to bato bakeka babalana na palais du peuple babundi deja naloba te vraiment nalaine esengo lelo na ndenge bokoki korépondre na réunion na biso abete eza chaque jeudi papa président pesi biso place chaque jeudi toza na réunion awa na IDPS Kibas bato mosusu balobi na longwe IDPS Tshisekedi non ba IDPS Tshisekedi nde na master ne Kibasa nde baswanaka Fati na président Hakim baza bana babongisa babi te tozongisa IDPS ndenge ezalaka toza na vision ya oyo balobi unicité ya parti. Je suis très à l'aise ndenge naza eza neti nayeka epa papa le comme muto aza na ele msu balobi il faut ba expliquer yende azoya koloba babuzo nakotaki kasho nabo vraiment koloba makambo ebele ya kasho mais na découvraki bandeko mpe nateyaki bango makambo ya Tshisekedi na kati ya kasho nazosenga papa na ngai ya mbala moko ye azalaki moninga na ya kasho nakenda komona ye tokutani ne tozolala tozolia lipa na kasho lere nayebisi ye makambo ya état de droit lere nayebisi ye makambo état de droit parlement de bo efongwama ye na kati ya kasho bokomona mpe mpo tozalaki na basoda ebele na kati ya kasho basi ya basoda biso bakoya mpo basoda basala ya politike
nakotikele mwa maloba moke aloba kaka oyo eza kati ya motema même pendant 2 minutes 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Na sereli na UDPS na moni ndeko aya na boloko akusinga na kasho na kangami 21 jours. Infraction na nini naza na mitraille na koteka mitraille na nga bibende ya mitraille bakaminga batianga na boloko. Premier jour, deuxième jour, troisième, une semaine. Même fraction na ezali nini. Dès le matin bakangaki nga so muto bakanga loka intervention. Na bena ki ndeko nanga aye ko intervenir on le trafic d'influence nde bakangi nga. Ba confrère na bana na bango yo bakoti classe T. Na 21 jours ba ko libérer ngai na 24 jours. Da bazo libérer ngai na tuni même fraction na au juste o bokangeli ngai ezani. Da ba te état de droit na kati ya kasho na se révolter, mais ce n'est pas possible. Dans 48 heures, il faut que tu aies un parquet. Dans un parquet, une semaine. Dans qui est passé réquisition à grande distance à Gombe. Dans une réquisition, va libérer un parquet, va faire une réquisition. Dans le but de moi, na solo soka bimani na zungu. Qui est gazan na maman na ye. Le gars na gazan na maman de na subir 24 jours. Na bimi pe na futimbong. Bona mbitraille na ngamoko. Bibende na ngamoko. Na éviter infraction inoma la salité avant la bifona serié na yeba likambo ya soki bato bakolobelanga bazali soki bafoka bakozala bakote likambo nanga na solola na bango balakisaka ete des droits et puis l'état oyo toza nango na yebi te je regrette bana nanga bango bamosusu bazoya balandi ntina boloko nayebisi ko peshi bana oyo ozomona oyo baza na besoin ya papa na bona azalaki banda soki ozokanga lelo 14e jour bana baye 2 fois tika papa na biso rentrée scolaire yango ya préparer rentrée scolaire na bise mais comment ozokanga ba fazer basé belé mais nga nazokunda pour encadrer bana nanga lelo bazala bato ozo torturer nga boyo pourquoi bon moi si na rien à fufu ya coller na cachot azo dépenser presque $10 entrer à porte mbong barrière oyo mbong ekoma boyo mbong noso mbong na mbong tina se ko ga suna fufu ta mais pas na so makata kwanga na lié na vie na sali boyo. J'ai fait comme ça. J'ai arrivé à la coach de l'IDPS, j'ai comme membre de l'IDPS, pour le de l'IDPS. Kashoane alaki oyo na lobi la détention féconde et alaki pe oyo nakenda ko découvrir makambo ebele au moment opportun na koloba IDPS viva viva soki nasalaki une semaine na kati ya kasho wana na bamatere oyo na bandaki koteya eriskaki babukamo mpona bino boye na fenêtre nabandi koloba naloba 5 minutes apamba baselile nyonso ezwi moto makelele baye na kasho wana eza puissance oyo babenga la puissance de la parole. Une semaine na kasho wana so baza na tembe bazwanga batianga na kasho nakosala bango nde Tshisekedi abanda kosala soki akoti kasho abimi kasho na basoda bakomi bato ya IDPS. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala